Donc à partir ya lelo ya moi toto si mokolo Alias Kabila akokende tozala biso tout mobilisé yango tokosenga ke soki manifestation ezali yo moko na ndako otindaka ba SMS po mobiliser peuple biso nde tokose libéré ezali ni communauté internationale ezali ba Louis Michel ba Didier Nders na minute bavandi na bango na balé na bango mais peuple congolais azokufa. Donc, la solution est que nous sommes toujours mobilisés. Donc, nous allons Moulongo, d'ici 15 minutes, nous allons Mandama. Ok, dans 15 minutes,
bakate nyonso boya botala nzela